Shalom, soyez les bienvenus dans l'émission Tout sur la Bible. Émission Tout sur la Bible, le lot tous en sujet na biso ya conseil, to pesa ba conseil na ba jeune fille, to na deux sujets to partager le lot tous en conseil ya ko pesa ba jeune fille belé to moni ba réseau salama, ba limba kuma ba star, ba ko fait belé likola pressé na vie. Deuxième tous en conseil pour la business, bato asala ba business, bato ba bunda pour ba mataba kendeli boso. Donc avant na banda émission nanga Tout sur la Bible, émission Tout sur la Bible kambali bongo na Sister MG, na senga la biso to s'abonner massivement na Marie Grace Taylor TV. Abonnez-vous massivement, partagez vidéo, aimez, likez et ça biso vraiment bien. Vous avez vraiment besoin de s'abonner. Pour les États-Unis, États-Unis, nous la retard. Pour les live, donc à 3 heures, nous allons sur le côté live, 2 heures de côté live, mais tous ceux qui ont commis nombre 1000, nous allons live, pour partager des idées et ça la bien. Abonnez-vous massivement à Marie Grace Taylor TV. Marie Grace Taylor TV. Donc, chaîne Abino, chaîne Abisso et ça Abisso bien. Tout songa orphelin, tout songa Kabavev, tout kenda moko songa pena homme de veillard. C'est quoi ceux qui vont s'abonner vraiment et ça Abisso bien. Mbotenanga na Marie Laure Moka. On va saluer la biso publicité à MG Star Boutique. Mbotenanga na Belleville Candy, mbotenanga na bandeko nyoso bolandanga. Vraiment merci Nabino, Nzamba Pambola Bino, Mbotelanga, Mami Sendeke, Sandra Ngoyi, Maman la double TT. Donc, Mbotelanga Belé na Nicolette, Mbotelanga Bino surtout. Donc, na Koti, na Sijenanga, la bandito, Yato sur la Bible, et ça sur les jeunes filles. Concernant vraiment le lot n'importe en gros, na jeune fille. Jeune fille a le lot, trop pressé. Trop pressé, donc comme on a batu nyonso balimba comme ba star, batu nyonso balimba yebana, ba comme la mbongo ebele pe bazo ko exposer ba vie moko na ba réseaux sociaux et ça ba vie au bazana ngote. Siko ebele pele bazo mona ba vie wana balinga bazo exposer yango balingi pe ba koma na vie wana mais en réalité te. Yonga na baka réseaux sociaux za monde ya kosaleka et a monde soloté. Nyon surtout baka ko présenter bisoté ezalaka vrai. Nyon surtout baka ko lakisa ezalaka vrai. To monde ebele ba okufa. Ebele ba okufa. Pona nini pona pressé. Alingi amata linga koma star alinga zo biloko wana alinga koma ezalaka ye. Na opesa biso conseil, na opesa ba jeune fille conseil, ba jeune fille alelo. Même quand ba jeune fille ba maman msoussoupé vanité des vanités, oui, vanité des vanités, mais toza nango pour ça. Pour vanité des vanités te ko futela biso ndaku eta mkotambola mituka eza mabete. Ko futa vanité des vanités te pour mito ba vanité des vanités te eza mabete ko za nango. Eza bien. Mais estinda yo ça n'importe quoi te poko manango. Etinda yo osala mabete poko manango. Non. Zela ton na yo caméléon atambola malimbe pardon koba ata caméléon atambola malimbe makomba kana destiné elobiti ba oba komi liboso nde bango baleki yo eloki te bato bakomi ba bandaki liboso yo bani na sima te ba histoire eze belé to mona bato mosusu bandaki pe liboso mais bakomi pe lelo liboso bakomi babandaki sima pardon bakomi liboso musika na ba oba bandaki surtout so mélanger le côté otali ka nzambe na yo otali ka nzambe na yo surtout so za na vision na yo koti nzambe na kata vision na e kende liboso na kata ba réseaux sociaux tozo mona ba tiare ba ngoni ko bendana bendana et compréhension bani po ani pona ki jalousie moko boye oyo ke non et comme ça que non moninga bozaki na lobby et komi boko ba binemi lobby donc baninga le lobby nemi a lobby et comme ça bongo po ani ki mutema mabe ozo convier mutu ta musu mutu ozo convier za na ena ngote ndenge zo kanisela za na ngote non
to mekana no kobongisa mitema na biso to mekana no concentré na oyo za nango. Même la Bible ezo ba na biso que non sepela na oyo za nango na o muki oza nango le reste nzamba imoko ayebi. Concentré na oyo za nango nzamba opambola yo. Conseil na ngeza ki na ba jeune sœur leto banda ba life neto banda kotia ba numéro pour na ko partager ba idée ndeni to ko sunga ndeni to ko longola makambo ya ba kosa leka o ko envier ya zabo même sur le abonné to ko mumuna ba komi mumuna na ki jalouse ba komi ki jalouser muninga pona ba ko ya za ba abonné belé donc oko banda na yo réseaux sociaux na retard nzamba teli boko okipe na ba okompe ba abonné belé okosa kate sujet moko te pour le quoi sujet mutu oba lobelaka ye to bato bafingaka mutu oyo nga pe kaka tala za na problème na te na banda pe kaka kofinga bato bayo talanga non oko créer sujet na yo bato pe boye belé to créer sujet na to créer ba sujet belé émission to sur la Bible to teyaka to exhortaka to courageaka to pastozo sa nini to ko sunga na communauté nini to ko sunga bana biso lelo dans 5 ans dans 10 ans réseaux sociaux niveau zo kene na vitesse bana na biso bozala ndenge nini banina ni bakota mbwana ngo to mona ki ba audio e matake kitaki awa mama nganga famille akola na famille ba bakola na bango na kisi alakisa baninga nganga bako police moninga nzoto nyoso to wana ndeni to ko conseiller papa baby si bana maman zala ki peut-être maman zaki tellement occupée na maman msusu ba ambiance ndeni maman ko kabula journée na yo na bana maman bazana bana ndeni moi soza na ndako libala ko kabula journée na yo mingi bakoma ba 24 heures sur 24 na réseaux sociaux libala ekufa mobala kenda sa vie msusu yo yebité mobile peut même chose. Donc moi conseil moi mukia moto ndope ça yana kota na business. La femme commerçante. Nena kota na business. Oui, business nyo surtout e bandaka. Business est sa facilité. Kubanda business est sa facilité. Mais pour la concentrer, sur la vision au matin, il faut sur la vision au matin, il faut la concentrer. Oza penda focus. Batu bako ya bako approcher yo batu musu bako ya bon mais mon distraction pour concentrer na business na comment concentrer na makambo o musu batu bazolo ba comment concentrer na mafinga na makambo wana pe kuna eza lokwa diable o distraire yo pour na nini pour matate pour za ka local pour za ka distraire non mutu aza na business mutu aza na vision ko mata azaka concentrer pe business ezaka bitumba nango okoba ndata su business moko boye pendo mona o perdre obambani kotikate iPhone oyo to salela na osala iPhone na life nanga soko tali histoire iPhone ceux qui congolais mais tout le billet pour anyaratika ceux qui tam peuple noir anyatika abanda penda na zéro et simbate atiki a retirer mon muke ni babaraka ko retirer pour mieux sauter. Après la railler, le iPhone a kenda kufa, mais projet ont continué kaka génération na génération éthiquement. Tant on ça la business, comme il a qui s'attend, comme il a qui s'attend à yo, comme il a qui s'attend que ça avantage. Zelanda no aux huit au lié, aux lié, faut build, faut école. Batu ba mona ka yuza na oka bongo osa na oka neti bongo baluka kaka te il faut ekola et matina niveau na le bandoko lia olia oyamo sikoyo ba musala na yo capital bénéfice yozo sangisa ozolia pour la kaba muta posta ki boye muta sala ki boye yo poso mbisa kwa mona yo osombelo ko pa mona yo oselo ko pa mona yo non tango oza na vision yo kende liboso business na business ko se mélanger business na nyonso tout ko se mélanger business na n'importe qui te personne yo ezala yo business is a business na ba rande ko moko azoki photo ya business nanga a partager yango na Facebook na ye
ndeko moko aye pas commenter tag nga ko tag ya lokola azui kombo na nga, je sais pas en français on dit quoi, mais tag nga azui de tu photo na aye sko otia ke non ate kombo na nga yanga ke boye boye na tomboki na c'est ce qu'on a besoin kolobela personne Marie Grâce sister MG yaka lobelanga soki komi makamba business ko tagge kombo na nga na page na business te ke mutu moko azui publication ya MG ya photo elamba MG Star Boutique ale yo ya ko tagge nga non ngala naka na page na nga ya Marie Grâce Taylor ya Facebook na yaka comme sœur na yo teya na yo ko exhorter na yo ko sala on a ko sala tant que na personne na page ya MG Star Boutique wana eza makamsu eza sungate ya business ye na se mélanger te personnes yo na business yango belé to bakweyaka ebele babambanaka po azo se mélanger ye na business non tant on a la vidéo na page na nga na olobela makam na nga na olobela nga lena ki na page ya business na olobela business séparation wana nde esala yo omata séparation wana nde esala ke no oyeba nde nini ke oya nga nazolia yanga oya business eza yanga te eza business eza compagnie. Donc moi conseil muke na ngena pesa wana soki business ate ozoko struggle ozoko struggle ba difficile ba difficulté ezali never give up. Never ever give up. Pas abandonner, jamais. Il faut pas abandonner. Percer. Survêtement, on a la petite jogging, survêtement, oyo. Na commanda kango, na compagnie na commanda kango 10 pièces. Et c'est belé. 10 pièces. Et ça l'a été. Na kokai ko tika pour 10 pièces, c'est beaucoup, hein. Mais na continue kaka. Donc c'était un peu ça, on a découragé bande de konabiso pour passer à la business. Tozo banda été, pardon, tozo banda sama mezoya et sama te pardon sama bata français ba ka dit sama za malimité sama za moy. Tozo banda hiver ezoya, tozo na ba jogging na biso ou que non partager vidéo, aimer, liker, commenter ça biso bien. To postation na poussa ni boy pour bon monde to postaka vraiment partout. Partout, je dis que au moins mannequin lati, un mannequin lati, je batte belé ba mon ango, te poste en abisso partout, yango yo. Ils ont toi en rouge, tout ça en noir. Donc déjà mannequin tout à lati en mode tout ça obligé de présenter pe, la télé map pour présenter bino, on a mon lati. On a mon lati déjà. Na simeza boye. Yango yo, pardon, yango yo, on a mon alati, yango yo, MG Star Boutique, yango yo, yango yo. Yango yo tozana tricot oyo eza mona ngoza de il y a 2 temps toi na suspect ka boy mais eza noir prochaine fois na live na biso to lata tricot na biso wana poto la sabino eza boye tricot na biso yango yo donc so za besoin nango benga biso partout to posta partout pour le moment soko sombi produit na biso to somba to pesa ba chapeau fêlé chapeau sikoyo eza awate ya mwana to pesa ba chapeau fêlé t-shirt na biso toza na oyo toza na couleur oyo toza pe na noir toza na bleu donc t-shirt toza na ngo ba t-shirt donc pour la prix bobengi biso et nous allons présenter biso ka ya mwana bobo la mannequin na biso ndinga lati eza boye ba mannequin eza boye na liboso eza boye na nsima eza boye
Donc on a été on a hiver pardon, on a hiver dans été pourquoi dans a été na hiver où vraiment ça vraiment bien, ils ont vraiment kilo donc pour la tango vous avez vraiment sans problème sans problème pour la tango sans problème dans ma ligne écoute aux anneaux penza carré ma ligne écoute aux et qui et aux anneaux et zoyoté dans ce là tango penza à tout tricot là tango sur bâton au déjà to comme moi chili boye au monde que non ils a bien donc c'était juste ça donc il y a une vidéo nanga vraiment l'a été partagé aimé liker si vous avez besoin il y a jolie na biso bengi ba t-shirt bengi te postera partout de to partout partout benga kaka si vous avez besoin de numéro de téléphone na biso kende na Facebook page na biso numéro eza na Facebook page na biso na komango pe wana eza MG Star boutique eza MG Star boutique eza marque ya bilamba Facebook page na biso yango na Instagram eza MG Star boutique officielle MG Star _ boutique officielle donc so que kuna na Instagram na biso la di biso pe ça biso bien donc page yango wana tokutemba la sima partager vidéo na biso aimer liker vraiment tozanga te kobanda ba live na biso toi de la live na biso pour nous partager ba idée ndeni toko sunga bana biso ba jeune na biso na communauté ndeni toko ki ko sala mambo zaka belé nzambo sunga biso ba idée zebelé so ba te apitote akala na mate ya ba conseil ezala bien donc tozaki bana miki ba bi que non soki maman moninga zo pesa conseil yo vanda ko yo karape surtout ba mambalo bazaka ba orphelin na ba orpheline wana o vanda ka conseil maman moninga zo koto zo pe mayele ba biso tozaki chance okola ba mboko ba mike mais nzamba sala grâce to ba mbebele parce que to vanda pe hôtel to ya ko ba conseil et pas ba maman ba ninga pe ba ya ba ninga pe ba mikolo donc to yebi belé par rapport à tam susu ya ba te belé nzamba ba mbola biso merci wana to temba la sima. Bonne nuit, bisous, bye.